bazan bayebi mama te bayebi papa te otiki ofandi na ndako donc yo moko ozovanda ozolia bien bana na yo baza na wenze bazomona soki na moni ero kobalie nazoyebi so lelo eske ozali ozotala ngai kende okoluka bana na yo kanda nzambe ezoya juu ya jijima yango nde toza nango nzambe oyo azobelela biso lelo yaka bien aimé atindi coronavirus po biso tosala nini tokima masumu jamais mutakindumba akoloba coronavirus ezali tonabima libanda yo nde mutokende kokuta mutakindumba yo moko ozosala nini ozobanga mpona coronavirus nzambe azoyebiso lelo keba na makambo nyonso wana keba kosala bato mabe peut-être oza na position moko ya malamu mutu oyo aza na position moko ya malamu te donc yo nde mutu olingi oboma mutu wana ou bien mutu wana banda kosufrir na maboko na yo yeba ntina nzambe apesi yo mbongo ou bien nzambe apesi yo chance na mokili eza mpona mérite te bato mingi bayebi bato mingi bazali nzambe ayebi ntina oyo asalaka makambo nyonso wana ayebi ntina apesi yo makambo nyonso wana kokanga motema na yo te bien-aimé nzambe ayebi ntina oyo asalaka makambo nyonso wana nzambe azobenga yo lelo bien-aimé iske ozali telema kolala te bangunya batelemi banda soki otali depuis 2016 bato mingi bayebi ngai nazoteya bango maloba nzambe depuis 2016 tina 2020 nasplika bango ke eloko moko ya monene ekosalama nzambe kanda ya nzambe ezokita na nsa ya mokili oyo bien-aimé nzambe ayebi ntina oyo azobenga yo pardon bien-aimé nazosenga yo moto aza na bomoi aza na chance moto oyo akufi aza na bomoi lisusu te isika nyonso ozolanda ngai yebisa nzambe asunga yo okei na hôpital ya lelo bato mingi batondi na hôpital bato mingi bazoluka bato oyo bakoya kosunga bango kisi bazopesa ezosala mosala te nzambe nde sikoyo azotinda grâce na ye na kati ya mingi na hôpital to nzambe akomi kosunga bato nazoyebiso lelo ata okende etali na espagnol lelo bato mingi baza na mbongo babimisi mbongo na fenêtre balobi mbongo eza na eloko te eza na ntina te bazobwaka yango libanda donc bazobwaka libanda soki otali mbongo eza na eloko moko te bien-aimé eloko eleki nzambe eza te na mokili oyo nzambe azobenga yo ata soki balobi bakangi eglise monde mobimba yango nde okokoya te famille na ye eza eglise okokoka dimanche botelemi bobandi kosala nini kobondela nzambe nazoyebisa yo na miniti oyo toza yango omoni ndenge eglise mingi evongama na mokili oyo lola evongama mpona makambo nyonso oyo bangunye bazosala bazokokango te donc na miniti oyo bakangi eglise na miniti oyo to yo moko ovanda oyo bake nzambe aza susu te kanisa bien nani azali obika nani apesi bomoi ye nde moto asimbi nguya oyo afongola oyo abomoi na arewa nzambe ayebi ntina oyo azobenga yo tika komela diamba tika komela kokaye eloko nyonso wana izeloko nzambe alinga te tika komela oyo masanga eza malamu te nazoyebisa oyo verité telema kokende mpona kosala nini mosala ya nzambe nzambe ayebi ntina oyo azobenga yo tika kokende koviole basi eza bien te eloko mwana ezopesa nzambe kanda nzambe ayebi ntina oyo azoyebisa makambo oyo soki otali na mokili mobimba na miniti oyo bato bazokufa mingi na miniti oyo bien-aimé yebisa nzambe asunga yo na mokili oyo isika nyonso oyo ozoyoka ngai nayebi ke nzambe aza nzambe olinga te
alobi soko okumisi ngai te nakotanisa mabanga sa nini akumisa ngai. Nzambe ayebi tina oyo ayebisi biso makambo oyo. Jamais yo moko okolinga te Nzambe atelemisa mabanga te. Soko oza na eglise otangi oyebi makambo nyonso baloba mpona makambo eglise. Tama mabanga yo yaka otaya maloba Nzambe okomi kosala nini kovimba mapeka. Yango nani balobi na kotelemisa mabanga sa nini akumisa ngai. Nzambe akoluka mwana oyo ayebi coach na droite te akomi kosala nini kotelemisa mwana banda kosala nini kote ya batu. Nzambe bavimisa ngai mapeka te. Batu mingi baza na confusion na sa mokili oyo. Nzambe ayebi tina oyo abengi biso, ayebi tina oyo atiki maladi oyo, ayebi tina coronavirus oyo etelemi mpona mondu mobimba. Azotia yo maboko na litoi. Soki otali ndenge alobi ayebisi Noa nakobebisa Sodome na Gomora don na makambo oya ya nini ya mabe oyo basali. Abraham akendeki kosenga Nzambe limisa biso, limisa bango. Attention na 50 abandi kokita ko Nzambe ezete poso ko kitina oyo solo barero okozwa Lot na ba famille na ye. Ba Bible yebi Nzambe yebi ndenge ye moko alobaki maloba mwana. Yango ni zero komona tozala na sa mokili oyo. Makambebere ekomi kosala na mokili. Makambebere amabe ekomi kosala na mokili. Makambebere oya amabe ba pasteur, ba evangeliste na batobelo ya amabe bazo bimisa makambo nyonso oya amabe na sa mokili oyo. Bien-aimé, bongola motema na yo, Nzambe ayebi tina oyo azobenga yo. Batobele oyo ba prophète oyo tozola na lelo, oyo ba fete oyo tozola na lelo, oyo ba chifete oyo tozola na lelo, babali bakamona mwasi na bango. Batobele lelo soki oyo lobi Nzambe azoyebisa ngai eloko. Mutu abongoli motema oyo mutu Nzambe apesaki don grâce na maboko oyo ye abanda komema meme na ye. Tayo moko bari osaisisi makambo nyonso odivase mwasi na yo apona okeko bimisa te moko na Bible obandi koloba boye tika ozoyebisa mutu oyo Nzambe ye azotanga Bible te. Ozosala divorce na mwasi na yo donc biso tozolanda yo tokosala ndenge nini. Kanda Nzambe ezoya bato ebele basalaka don bêtise na kati eglise na bango. Bazomema oyo bana oyo bazoyemba na kati eglise bazosaka na bango ndenge balingi. Nzambe azobenga yo lelo makambo nyonso oyo tozosala na mokili oyo amabe un jour ekotelema. Jeremie alobi tambi so tokobondela Nzambe ya solo alobi na ofonga bino miso na makambo ya mabe oyo bato bazosala na kati ya molili. Eloko nyonso tozomona na miniti oyo Nzambe azofungola bato mingi bazondima Nzambe te. Nzambe azokontinue alobi jijima na ngai ekokende ekobanda na eglise. Tozokoma na makambo ya jijima te. Juu ya jijima tokobimisa ngo bien po yo moko omona ngo omona eloko Bible alobaki mpona jijima alobi ekobanda l'église. Nzambe ayebi tina azoyebisa makambo oyo bien-aimé. Landa Nzambe malamu. Nzambe aza mutu oyo okozwa otie pembeni te. Alobi soko epesi ngai motema na yo nakokota nakoya kovanda
kolia na yo na butu oyo. Nzambe yebiti na zo yebiso makambo bien aimé. Komo na nzambe bongo te. Komo na nzambe nzambe te. Yende mutasimbi mokili. Tamba zolo banane akotonga nzambe ndako. Solomon abandikolo. Ayebisi Solomon ata mutu moka akotonga ndako parce que na vanda ezate. Alobe naza lokola mapata. Naza lokola mapata. Ata mutu moko akotonga ndako ezate. Alobe sika nyonso zali nazomona yo. Ezana se ya ebale, ezana ese ya mai, ezana se ya mabele, place ebele, iska okoloba taba, nazomona yo. Bongola motema na yo, ozala pasteur, ozala évangéliste, ozala frère, ozala master, bongola motema na yo. Nzambe azoya, Nzambe azoya, azofongola bato ebele misu na lota. Nzambe azoya. Soko na minute au côté na kati église jamais mutaba na côté yo eloko bana ko pesa yo pasa kata motema yeba ke oyo donc mateya oyo ekotushe yo esa mateya oyo ekobimisa makambo nyonso ya mabe ozo sala bon lelo to comme une église soko côté l'église Nzambe akopambola yo Nzambe akopambola yo Nzambe akopambola Nzambe ko liboso Nzambe tino na mokilo epambola yo te Nzambe apamboli yo. Ozana bombo, Nzambe apamboli yo. Ozana makambo yo, Nzambe apamboli yo. Makambo bere ezo sana, Nzambe apamboli yo. Bombo yo ozana ngo, Nzambe apamboli yo. Nzambe ayebitina, oyo azobenga yo. Nzambe ayebitina, oyo azopambola yo. Bon bisonde tolengaka, donc tozala joie. Soki ovandi soki otamboli na Mercedes te otamboli na Jeep bobandi ma 15 ans azosaleli azopambola yo Nzambe ayebiti nazobenga yo soki okoti na kati église lelo soki prophète eza kuna te jamais okomona bato na kati église mwana te ozolanda baprophète bakoti onele enju bata prophète oyo bakokotisa yo na kati ya rifero enju batu mingi bakowanga na Nzambe bango batu mingi bakowanga na Nzambe Nzambe ayebitina iska nyonso mateyaka mbongo soki mbongo ebimite mwe mutu mwana asa koneza te soki mbongo ebimite mwe mutu mwana ayebisa eloko Nzambe alobaki eza te batu mingi soki ayeba na ngai olobi Nzambe alobi eloko nini Nzambe alobi mpo na ngai olobi te na okopesa ngai $100 avant na yebisa eloko Nzambe alobi na yebisi yo gaida nkokuna mutu nyonso Nzambe ayebisi message sans kopesa te soki eloko esalami mutu mwana ye akozwa charge eloko mwana kima eloko babengaka masumu kima eloko babengaka masumu oza na mwasi na ndako ozodona mwasi mosusu oza na mwasi na ndako ozosakana na bana mosusu ata yo oza mwasi oza na mobali na ndako soki ovage okei Dubai okei Chine mosala na yo eza kolanda oyo bajene oyo bazotambola na kati oyo ya Chine na Dubai na baafrike mosusu Nzambe ayebi ntina oyo azobenga yo bien aimé tika makambo ya masumu ekofuta yo wapi iska nyonso ekofuta ezaka na lewa eloko nyonso Nzambe ayebi okolobaka ejuwe toyoka tanto oloba makambo ya jijima okokomprendre eloko Bible alobaki alobi ata ndenge nini soki Nzambe asisi kojije yo oza na kati ya moto okobanda koyebisa Nzambe merci eloko nyonso oyo osali jamais akoloba o mpo na yo donc nakangi yo olobi te nakangi yo su te Nzambe asala nde wana te bien aimé Nzambe azobenga yo isika nyonso ozolanda ngai Nzambe ayebi ntina oyo ayebisi biso mpona mateya oyo ye nde moto azoteya eloko mingi nakobanda kobimisa bino nakobanda kobimisa mpo elelo mingi ezosalama na se ya mokili oyo elelo mingi ezosalama na se ya mokili
oyo to banda ko kendela mbogo malembe na tene na biso landa biso chaque semaine o banda ko mona biso nyonso na YouTube nyonso na Facebook o banda ko mona biso makambebele ko miko sana moya mabe soko fungoli so fungo sikoyo Facebook okomona makambebelo ya mabe bato bazo tambola na mutakala bato bazo sala makambo nyonso ya mabe na kati ya Facebook donc bangonde bazo ka isate soki osali mabe na place wana ekokende monde mobimba monde bazo mona go bon donc tellement est-ce que zali nzambe azoya kola la société tika masumu ovanda na ndako ya katovanda yebisa nzambe yebisa mobali na yo akende na epa papa na bino ou bien pala na bino akende kosenga bango eloko bango nde basala nini bapesa bango makambo nyonso oyo baosala po yo moko oza nano na chance ebele ta oza na bomoi bon soki ovandi na ndako oyo ayaka tovanda kufi ozokende felo nzambe ayebi ntina oyo azoyebisa biso mateya oyo tani nazoteya yo eza tani nazoteya ngai moko tika makambo akipede ekofuta yo te kolia mbonga bato ekofuta yo te futa na malembe nyonso ekosela nzambe ayebi ntina oyo azobenga yo bien aime nzambe ayebi ntina oyo abengaki yo mpo na makambo nyonso oyo kolinga te ozolanda nzambe ozosala lokola nazolanda nzambe te nzambe ayebi ntina bato baavantire bakoti ebele na kati ya eglise bien aime nzambe azobelela yo iska nyonso ozali ozoyoka biso ata ndenge nini soki ozobela tia maboko iska nyonso wana ozobela ata soki oza na coronavirus nzambe yende mutu asungi bana Israel akosunga yo tokomi na suka oya emission na biso tokomi na suka ya emission na biso bongana motema na yo tokobondela bato oyo bazobela iska nyonso ozali ozolanda biso tia maboko iska problème oyo ozwami ezotushe yo oza na problème ya motema oza na problème ya kosukosu oza na problème oyo ya motu pasi oza na problème ya ndenge na ndenge nani akobikisa yo eza nzambe ngai mona obikisa yo te moto akobikisa yo na makambo nyonso oyo tozosala eza nzambe tushe na maboko na yo beta mpona 3 fois beta mpona 3 fois tape place wana mbala misato tobondeli na kombo na Yesu tobondeli na kombo na Yesu tobondeli na kombo na Yesu nzambe tokumisi yo nzambe oza malamu nzambe ata moto moko akoki na yo aza te nzambe yo nde moto okilie likolo na ya se nzambe oyebi ntina oyo otiki biso na se ya mokili oyo nzambe oyebi ntina oyo omemi biso na se ya mokili oyo nzambe bana na yo bazolanda mateya na yo ndenge nazoteya bango eza nde nazoteya ngai moko nazobelela yo na minute oyo iske nyonso bana na yo baza na problème ya malade oyo problème ya malade ya ba-Egypte problème ya malade oyo ya bandenge na ndenge ezala olie moison ezala onyati mbaso na makolo ezala cancer ezala typer ezala makambo nyonso ya mabe ezoyele bato ata eyeki na pongi ata eya place nyonso lewa mbalakata nyonso oyo ya sida tozolela nyonso wana maladi nyonso ya ba-Egypte tozozwa maroba oyo ya bible alobi na Matthieu 18 verset 18 alobi eloko nyonso bino bokangi na se ya mokili oyo
na kangengo likolo eloko nyonso bino bofungai na sa mokili oyo na fungula ngo likolo lelo nazo belela makela na Yesu oyo asopani likolo ya kurusu ekita na minute oyo na zoto ya bana na yo malade nyonso mwana tu elungwa na minute oyo isika bana na yo bazali na hôpital na ndako na bango nyonso elungwa na minute oyo na kombo na Yesu nzambo ya bitina oyo moko osali makambo nyonso mwana ereke tanjo bazobela yo moko abandi koyebisa jo tanjo bazobenga yo abandi koyebisa yo tina nini ozotika ngai malade kaka ngai yo abandi kospike ndenge malade mwana ezoleka na zoto na ye sadiki makambo nyonso eza na maboko na yo olobele Esaïe 45 verset 7 alobi ngai mwana za molili ya lumière ngai mutu na bimisi molili ngai mutu na pesa kakime na mboka ngai moko na tiaka desordre na kata mboka sadiki makambo nyonso eza na maboko na yo bikisa batu na yo nyonso na Matthieu 8 verset 16 soko ke place mwana banda 1 4 nde yo moko bikisi mutama palata appelé mutama palata kendeki l'église ake ba pasteur batalie a lobi eloko babenga ka témoignage asisa makamba témoignage na ye wana azie eloko babenga action de grâce ayekotika na hôtel na yo makambo nyonso ilimwe na zoto na ye bikisa bana na yo isika nyonso bazali na kati hôpital na kati ya ndako na bango place nyonso bazotala ngai Nzambe bikisa bango na kombo na Yesu tobondeli amen nazo clôturer kombo na ngai eza évangéliste Christian Efani Ofodom ata soko okeye na YouTube oyo bana komona sikoyo okomi kaka évangéliste Christian Efani Ofodom okomona okona so ata soko okomi kaka évangéliste Christian okomona ka place wana ekobima nango okolanda biso na makambo nyonso oyo ya mateya oyo Nzambe ayebi na oyo atindi ngai na te ya mateya oyo kokanga motema na yo te kokanga litoi na yo te tokomi na ngonga ya suka tokomi koya na Nzambe makambo nyonso oyo tozomona peut-être l'année prochaine oyo tokomona ekoleka oyo toza nango bien aimé kokanga motema na yo te Nzambe ayebi tina oyo abengi biso eske ozali kanga miso na yo tobondela Nzambe tokomisi yo Nzambe yo nde mutu ozali biso tozala mokili oyo kopesi biso chance tobanda koyoka mateya oyo Nzambe lola efongwa biso mpona biso mpona mateya oyo lola efongwa bien mpona biso na mateya oyo makambo nyonso oyo tozoloba lelo Nzambe makambo nyonso wana ekoya kobota mbuma malamu na kati oyo ya bomoi na biso na kombo na Yesu isika nyonso bangunya bakotelema mpona mateya oyo alobi mpona nini bino botelemi koteya mateya oyo Nzambe nazozwa maloba oyo olobi na 2:6-18 miso na bango nyonso ekoma avec na kombo na Yesu tobondele amen nazoyebisa yo semaine prochaine mpona talo na biso nalobi lelo na kote ya na Lingala après na kote na Anglais portal epemeti biso te donc tokende kaka na Lingala donc partir semaine prochaine na te mosusu tomobilisa tokokende na Anglais après Anglais ou bien tokende Lingala après Lingala tokote na Anglais donc matin ya mibale wana ekobanda kosala nini koleka bobanda kolanda chaîne na biso donc chaîne na biso ozolanda biso malamu na chaîne wana tobanda kobimisa eloko nyonso Bible alobaki na Bible donc tobanda komona ndenge Nzambe abanda kosala nini kopambala biso na bato nyonso oyo bazolanda biso na kombo na Yesu tolobi tobondeli amen nauti na église ya Anglican oyo eza
na Basalakala numéro 11 commune Kalamu. Basalakala numéro 11 commune Kalamu. Basalakala numéro 11 commune Kalamu. Donc iska nyonso oyo olingi okutana biso okoya place wana okomona biso na place wana. Donc Nzambe ayebi ntina oyo ye moko abengisi biso na makambo nyonso oyo ye moko alingi tosala na kati ya mokili oyo. Nazo yebisa yo na miniti oyo ata na chaîne wana okomona nimero na biso na kati ya chaîne wana oyo tokokoma na yo soki olingi okutana na ngai oyo olingi obenga ngai okomona. Donc nimero wana tokokoma ngo sube prochaine nde nakoya kopesa yo nimero na ngai. Bon nimero oyo eza liboso na chaîne wana yango nde okobenga ata yango nde nakopesa bino yango lobi mpo soki ere nyonso olingi tobondela oyo olingi oyokama te oyo ya bien okokuta biso kaka na place wana na kombo na Yesu tobondele. Amen. Amen. Shalom.